Mbote na bino bandeko na ngai ezali Ngamuna na kati ya chaîne na bino Muna numéro 1 chaîne oyo tozolobela masolo ya vie baninga na nga naza lisolo opesa bino lisolo epesi pasi epesi mpe mawa ndeko ya mobali azali français amundele avandaka na France bandeko na nga abengi nga ndeko ne moto abengi nga pa betelanga lisolo ya ndeko ne abi mona ndeko na nga akutana na bolingo na bareseau sociaux ntango akutana na bolingo na bareseau sociaux asepeli na mwasi wana avandaka na Afrique précisément na mboka Cameroun bakutani balingani bazaki kosala baéchange bavideo makambo nyonso eza koleka bien ti mobali lokola avandaka na France aza na basituation ya bien alobi yo mwasi lokola oza kuna na mboka Cameroun ngai na oyo visite Cameroun na ovisite yo na oyeba makambo nyonso ndenge osalaka etu mwasi mpe azozela mobali kuna na Cameroun ntango azeli mobali bakutani mpe mobali asali 15 jours kuna asali kaka séjour à 15 jours makambo nyonso esalami bien mobali asepeli na ye encore mundele soki alingi noir soki alingi Afrique akangami alobi lokola nasali 15 jours il faut nasenga susu vacances na ngai kozala na fin de l'année nakozala na 1 mois à vacances nakoluka nasala ata 3 semaines na Cameroun makambo nyonso eleki bien séjour na 15 jours eleki bien ntango eleki bien kaka ntango ye azongi France bazosala baéchange bazobengana etu mobali mpe entre temps alobi na osala badémarche na mikoko ebengisa o awa na mboka France mobali atente démarche visa esimbaki te premièrement esimbaki te alobi c'est pas grave tokorenouvela yango mais entre temps tozokontinue bolingo na biso etu baninga na nga visa mwasi esimbaki te mais entre temps mikolo eleki mobali azongi susu voyage amibale na Cameroun na été na ye azalaki na vacances ya 1 mois asali 3 semaines kuna na Cameroun makambo nyonso eleki bien akomi susu bolingo alobi nga vacances soki esili nga ntango nozonga il faut na préparer terrain nazwa crédit mpo tosala libala baninga na nga bo excuse nga vent ezali yango ni trépie na nga ezotenir te ntango makambo ezo avance mobali na mwa mbongo azalaka nango na compte asengi mpe crédit mwasi alobi na ye makambo nyonso ezalaka nango bien soki olingi tosala libala soki tolingi tosala mboye tokosomba ndako nga mpe nazalaka mwana bapetit commerce na nga tokosala mpe restaurant baninga na nga mobali asepeli na ida yango ntango asepeli na ida yango azwi mwa crédit à 100 000 euros azaki mpe na mwa réserve na ye na bacompte ntango asali réserve na ye epesi ye neti ba 200 000 euros na 100 000 euros ya crédit na 100 000 euros na réserve akangisi yango akebala mwasi kuna na Cameroun ntango abali mwasi na Cameroun baninga na nga abali mwasi na Cameroun une fois abali mwasi na Cameroun baninga na nga bafungoli basombi ndako bafungoli mpe mwa petit restaurant moko basalaka makambo encore mwa songo aza mpe mwa makasi na biloko olia voilà donc mobali un français akomi na Cameroun asali nyonso ainvestir na Cameroun adéménager makambo nyonso ndako azalaki nango na France azalaki locataire atiki ndako mosala mpe voilà makambo nyonso akomi patron kuna na mboka ya Cameroun baninga quelque temps après nzoka bacompte nyonso ye mobali azopesa mwasi ayebisa ye lokola nga naza camerounaise mpo eleka bien mpo tozala na problème te tya nyonso na nkombo na nga ezala makambo nyonso ozopesa otie donateur mobali mpe na kikilove andimite baninga na nga quelque temps après mobali ya mundele akuti mwasi yango na mobali mosusu donc mwasi yango aza otrompe mobali yango ya mundele mobali akomi na déception mobali akomi kosilika boye na boye komi scandale mobali alobi soki boye toboyana nzoka oza no boye ozotrompe nga nalingi yo makambo nyonso nasali nyonso natiki France mpo na yo boye na boye mwasi mpe alobi so olingi no mpe te toboyana ekomi scandale na scandale problème na problème ndeka mobali abengi frère na ye na France aexplike l'histoire frère na alobi so bon bosala divorce bizoka divorce yango ezali divorce yango babien na ye nyonso atiaki na komba mwasi donc ye azalaki perdant mobali asali crise cardiaque alamuki na hôpital nzambe asauve ye ndeko na alobi lokola osali crise oyo eza mboka no te oyebi mboka te oyebi langue te bakosala likambo mabe vomi ozonga na France ata operde ndako ata operde 200 000 euros ata operde mwasi c'est pas grave operde vino te oza ndeko na nga mobali ndeko na asali nyonso azongisi ye na France aperde ndako na France aperde mosala
le temps à se remettre ndeko na biso kovanda epa na nga na kolozi okobanga te problème te baninga nange lisolo epesi mawa mobali alobi okofuta makambo nyonso osali nga tout se paye d'ici bas tout le bien que je t'ai fait orendre nga mabe tu vas payer ça tu vas payer ça akomaki na bamenace kuna na Cameroun baninga nanga quelque temps après mobali yango ntongo azongi na France akomi au bord du gouffre akomi na désespoir baninga nanga oyo balobaka désespoir mama désespoir mpenzako ndeko ya mobali yango abenga bimuna na minute oyo ndeko nanga akoma lettre limbisanga na nyonso nasali mpo na yo wana okovivre te nazomona su bien bien mokili te nazomona susu ntina mokili te amibomi mpona mwasi asala ye mabe kuna na Cameroun. En tout cas baninga nanga histoire alelo ezali réseaux sociaux eza nango canal kaka eza nango faute ya réseaux sociaux te eza nango faute ya internet te eza nango faute ya site de rencontre te ezali kaka motema mutu yango wana avant kolinga mutu faut ko observe ye okoki koke ngulu kaka te olingi Afrique olingi mboka nini okende katula okei olingi mpe makambo nyonso investir kuna sans oyeba kutu langue sans koyeba kutu makambo ifala zwa temps ndeko nazwa yebise fala ozwa temps fala omema mpe bato fala ozwa ata baconseiller boye na boye yo ke kaka yo moko donc baplume yo bamoni yo mpe ya mochina bashini yo ale bamoni su bana problème no te basabote yo donc eloko basali yo mpenza likambo ya mabe balobi tala mundelo tokosaka na ye en tout cas nga mpo na nga ndeko ya mobali mpe ya son âme atombeni na mwasi ya mabe mpo mwasi ya mabe eza kaka na Afrique te mwasi mpe ya mabe aza mpe awa mwasi ya mabe eza partout na nyonso fo koyeba kaka koyeba mutu koobserve mutu kopesa confiance tout de suite te bolingo ezali me kende na ekenge soki mwasi wana mobali wana azwaka temps ayeba ndenge fi yango azali tongo okende na situation te en tout cas baninga na nga boyebisanga na bacommentaire lisolo epesi nga mpasi epesi nga mawa tosala attention avant kolinga mutu faut toobserve avant kolinga mutu faut tosala attention tokeba tosala vraiment bagaffe quoi po vie eza kitoko mi vie mpe ya moke omoni ndeko ya mobali perte de vie kaka mpo na bolingo eza bien mais faut kozwa temps faut koobserve napesi bino a bientôt bamama nanga ezali nga muna na kati ya chaîne na bino muna numéro 1 chaîne tozolobela masolo ya vie napesi bino a bientôt.